Deshodena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Deshodena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandi soit des shows Denar TV. Merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Ce côté Bosso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV Ota la réalité. Tu es na sujet moko ya kokamwa pasteur a publié mon dimi na réseaux sociaux, a publié ndengeni nizala branché na pesa au détail. Tu es na sujet moko ya kokamwa mawa pasi na soni. Komona ba passe-temps ya lelo bato baye koyiba na sima lilo banzambe bafingisi makasi. Mama na biso abenginga na des shows Denar TV. Mama za kolela pasteur abebisi identité na ye na réseaux sociaux. Abebisi yango ndenge nini toke na détail. Mama na biso abengi mama lobi boye. Des shows na yebaki pasteur oyo na nzela ya ba réseaux sociaux. Du fait que nazaki na ba attaque familiale car ndenge tokenda nango mama zaki na mwa ba combat na vie abandé komona makamso ezo marcher bien te na vie na ye mama zalaki na besoin ya forte prière toza wana kaka ndenge ba biloko na bino binzambi koma koleka na ba réseaux sociaux na ba YouTube na ba Facebook mama monaki passe-temps oyo abandé kote ya na nzela ya ba réseaux sociaux mama tali alobi ngape na ba problème moyo zo tungisa na vie na nga na besoin ya prière na besoin ya délivrance mais ndenge na moneli passe-temps oyo azoteya na nzela réseaux sociaux du fait kaza mukolo na âge azalaki nango mama monaki ke oui akoki kozala un homme sérieux qui sert la Bible, un homme sérieux qui sert l'Éternel. Toza wana mama monaki akoki kozala un homme sérieux qui sert l'Éternel, un homme sérieux qui sert Dieu. Mama amekaki kozwa numéro ya passe-temps abengi passe-temps. Basolo lagi na passe-temps par téléphone, passe-temps apesi mama adresse na ye, yaka konukanga na Paris, naza na esika tel. Du fait que mama pazaka na appartement na ye na Paris, ayaka plus ming kotambola pe na Paris pona ba suivi ya appartement na ye. Ayebisi passe-temps, na yoki yo lokwa na yaka pe ming na Paris na kosala effort, tant on a zoya kota l'appartement nanga, tant on a koya visite pour visiter mon appartement, na koleka mbala moko pa na yo poto monana. Chose grave. Ba miyibi o bazaka toujours clair. Et surtout soka comprendre que maman za mwa mutamona keloko grave. Ba tika katante. Première des choses au téléphone, ayebisa maman ke non bayaka maboko pambate na ndako nzambe. Ya. Yango na bie, ba église yango ya lelo tokoya maboko pambate yango bato bakomi kokima kokendo sambela. Bato bakomi kokendo kima, bato bakomi kokima kosambela likolo ya langage wana. Bayaka pamba te na maboko nzambe bongo soki naza nango te. Donc ngapo na nga église eza isusu une importance te. Soki naza na mbongo te seke nga na oki koya kosambela te parce que na église bakendaka maboko pamba te. Mais non, oyebi ba miyibi oyo basi ba comprendre que les femmes sont faciles à manipuler. Voilà pourquoi. Passe-temps lobi na maman bayaka na église maboko pamba te bayaka na ndako nzambe maboko pamba te. Bref, maman azwa kitana ye moment ekomaki o esengela ba kutana na passe-temps maman yaki na Paris aluki adresse passe-temps pesa kiye bakutani na passe-temps chose grave ba grimace ya bato ba yebi nzambe te ba grimace ya ba faux serviteur maman azokota ka ba imposition de main na porte kaka pa ba yebisa binoni soki ba shiko ba wana lengi si yonan wata yo mona we olengi mosali ya nzambe solo nzoka escroc mama koti na kati ayambi mama na kati ya ndako azana mwa studio moko azaka nango pa na ye nde sika yambaka bato mettons basola ina mama na telefone ayebisa yi mama oya mwana heure avant parce que na kozala na besoin tango okoma okuta pe ba intercesseur bakozala wana oyo tokoprier na bango ensemble nzoka nyonso wana kipindi na kipindi
Maman koma wana basola na pasteur soit pasteur parce que ba pasteur te baza ba bandit de l'évangile, des voleurs derrière la Bible. A solo lina maman ba 8 ans sola na maman lobi petit ovanda kina ye wana na tikali comme mon intercesseur te. Ya kanisa yi ke pasteur o yazara na église or que non. Aza na église te ba combien belé bato ba maman il faut bosser l'attention. Ba combien belé bata ba réseaux sociaux oh na kombo nzambe derrière la Bible des voleurs, des bandits de l'évangile. Ayebisi maman ke yaka maman kanisa ke azoke na église. Nzoke ze église te. Ayambi maman na ndako. Azana moi studio moko muke asala nde sika wana asaela ba émission na ba YouTube, asaela ba émission na eka ne bomona ka na YouTube azoloba. Nzoke escroc. Un escroc nzoka wana eza piège asalela ba maman. Eza église te. Eza église te. Eza un simple studio avant d'akawana pour prêcher. Ba prédication lokuta, ba prédication moko attirante. Ba prédication moko piège. Vrai ou faux? Ba prédication moko piège. Azosala ba prédication moko piège pour piéger les mamans. Vrai ou faux? À vous les claviers. Ayamba maman na kata studio basola na maman pendant quelques minutes. Bazela na ba intercesseur ba monana te. Chose grave lo ni yazosala. Ya sala ka soka yambi mondimi parce que tata oyo ezaka maman na biso o nda bengi te pona problème à tata o ba maman belé basi ba témoigner pona tata oyo. Ba vandi na maman na kata studio wana chose grave. Ba maman il faut bo fungola misukoto oyo. Bino moko ba maman nde bozaka na ba erreur oyo. Yango pe bazo jouer bino. Comment yo ko kende pas mutu soit disant pasteur ou prophète, ya bando tu na famille na soki ezandenge nini. Atuno mama na azana ni noko na yo bande kono opesa historique ya famille na bino. Mais c'est par après yango ba contourner bino na ba historique familial o bino moko bopesa bango. Mama na biso akomi wana pasteur bengi mama azaka na kaye yesoko ye historique ya famille na mobimba a recopier. A tout ni maman historique ya famille na mobimba maman ebisa enonga na ba problème boye tala famille na nga boye. Par contre na otu koza na problème moko sérieux na zai na cousin na nga moko ifalaki aya awa na France fala na bengse awa na France mais na longola ki na Kinshasa na tinda ki na Angola pour lokola na ba business na nga na Angola na lingaka kende par Angola à partir Angola na sa les voyages pour cousin na nga aya awa na France mais cousin na nga wana chance epesite akufeli na Angola. Nzoka nyonso na pasteur a recopier ki na kaye. Tant azo recopier maman, landa omona sko côté venime zo kendo suka. Yango na bandel ko yebso ke soki boke pa ba passe-temps, évitez de donner vos historiques de famille. Soko ke pa ya ba passe-temps oyo keba ko pesa ka histoire ya famille na yo. Soki réellement nzamba zo salela ye ala kisayo histoire ya famille na yo. Et non que yo pese histoire à famille. Yango bazo kanga ba papa na biso bandoki. Bazo kanga ba maman na biso bandoki. Bana bandoki pourquoi? Yo moko ndo bimisa biloko wana na munoko. Pas tant jouer yo kanga na biloko yo moko lobaki. Clair et net. Olingina ko sapona nini. Des shows d'Enar TV. Ni pour ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Des shows d'Enar TV au centre. Maman pesi pasteur historique ya famille na mobimba. Basolina pasteur bref azui enveloppe ayaki nango bayaka maboko pambate na ndako nzambe atikeli pasteur mama zongi. Ba continuer kozala na pasteur par correspondance. Ba continuer kozala ba prière par téléphone. Prière par téléphone basolola kana suka nango pasteur asengaki mama il faut baya koleka délivrance. Oui. Maman Zaïna a besoin de prière. Ayeba que azo traité na moto aza mosali nzambe. Ba solo la na mama azonga. Ba koma ko solo na par correspondance par téléphone. Ba solo la na mama ba priya kana mama par téléphone. Or que nyonso wana escroquerie. Il n'est même pas pasteur. Aza pasteur te muibi, un bandit de l'évangile, escroc. Un escroc derrière la Bible. Mais ça lui m'a pas si na sonne. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre. Oui, biloko ba osalango plus karaba maman. Pourquoi? Parce que les mamans sont faciles à manipuler.
parce que biso ba msunde na vandi boy pona ko koma côté yoza wana molimo nange comme so côté yoza na kota pe na ndako wana zwa na mbongo na tikelo il faut zala po bando zwa nga pe na téléphone na zwa litoi na nga na vandi si boy je ne sais pas 5 10 minutes ou 30 minutes au prier lenga mais il faut un esprit moko vraiment où est conduit par Dieu où est ko vendre cet esprit na nga tranquille pona yoka yo. Parce que si tu as un esprit de Dieu, tu as un esprit de quoi il y a besoin de vendre. Non, tu ne peux pas, jamais. Tu n'auras même pas une seconde à diriger ma vie. Même pas une seconde à dominer sur ma vie. Non, jamais. Mais plus, ce sont des mamans qui sont victimes. Des mamans sont victimes. Voilà pourquoi tu as une émission, ce n'est pas pour les sentiments. Toujours avec douleur au fond du cœur, avec douleur. Tout ça avec rigueur et douleur. Parce que vous avez besoin de ça bien. Bref, basolana maman na téléphone, bazona correspondance par téléphone, basololaka. Aïbisi maman, il faut. Sauf qu'il y a délivrance à salle ça en moyennant l'argent. Pas na délivrance ça y a offert délivrance ça y a mbongo. À 5 plus ou moins 300 €, 400 ou 500 plus. Ça dépend de la monnaie. Ça veut dire bateau ba yeba déjà. Tant boya pas na yeba déjà maman ya zana mbongo. Maman ya zana moi ba moyen. A maman o gaou. Ba yeba binote. Yo moyen ba maman bazanga ba mbongo na église ba kipa bango. Ba kipa bango te. Parce que bazana ba moyen te. Même nous les frères à l'église, si tu n'as pas des moyens, mais moutaro kipe yo azate. Kombo no pe ko tanga maraté na église. L'église batanga ka komba ba maman ba na ba moyen na kosito na lobi ya solo na église batanga komba ba papa o ba na ba moyen ba sœur na ba frère o ba na ba moyen de ba kombo na bango za cité à l'église. Mais nous les autres quand on n'a rien ba kombo na biso batanga rangote oyebi nani otanga kombo no na église yo frère gaou yo sœur gaou ba otanga kombo no na nani ba otanga te ya bato basi ba yeba bino basi ba yeba bino ba maman. Na kangi parenthèse to zonga na sujet. Basambela ka correspondance, il faut maman ya kolekana délivrance. A ebisi maman, il faut au moins 500 €. Maman zui 500 €, alingaka tchela ye par agence, a ebisi non, tchelanga par courrier. Pourquoi le baïba tchele par courrier? Parce qu'aboya qui trace ses ala. Tu vois? Ba pasteur o baza clair au moins de ba jouer bino maman zumbongo atelier par courrier quand tout ça la courrier matin bon on a 500 € et que papa passe juste 500 € kubu allez maman comme ko benga ndenge ba sola ndenge ba sambela na ba téléphone pour na ba programme de délivrance pasteur a comme okata maman mangala façon na ya comme ko sola na maman après avoir reçu les 500 €, attitude de pasteur est changée envers maman. Maman Monica dit, mais Mouto te solara bien, mais juste après l'argent a changé attitude. Par rapport à quoi? Bon, maman est qu'on comprendre à bloquer. À bloquer pasteur et ce qui a 500 € et qui likambo ko kamwa des shows 500 €. Yoka na fungoli deuxième parenthèse pour comprendre. Oui bi bambon le quoi ba 500 € on nzambe soga linga pambola yo. C'est facile à faire. Yaya bana bazo souffrir na Kinshasa. Ba orphelinat eze belé na Kinshasa okiko zo 500 € au tindi na orphelinat o beleli nzambe. Olobi nzambe na tumbimbeka. Na tumbimbeka sunganga na likambutelo zi 500 € tindi na orphelinat na Congo. Mama nzambe akopambola yo. Bana bazobotama na mama ye moyaya. Esika kolalisa bango ezate. Bana bazobotama musa kolalisa bana ezate. Ba berceau ezate. Bana bazobotama na mama ye mo bazangi même 10 $ ya kosombela bango comprimé milimo ezokufa na mama ye mo. Bana bazokufa na mama ye mo pona ko manquer 10 € ya kosombela ye kinini. Bana bazokufa pona ko manquer 5 francs. Bobenga ngoni 5 francs. Tocha na dollar. Pona ko manquer 5 $ ya kosombela mwana seringue. Mwana kufi. Mais tala ndenge ba escroc oyo bazokosa bato. Et vous les mamans, vous ne comprenez rien. 500 €. Ce côté bon, on est que na maman et mon à Kinshasa. Ou bien qu'on dit que ça milimo à combien? Et bela bana bakangami na maman et mon moyen babi mezate pour na manque à 100 $.
po babima na hôpital ezate bakanga bango. Ba bébé bazo bota mayaya. Bazo zanga même eloko kolia. Il y a $5, $10, $1 même. Mais aux yeux belé en bon 500 au pesi moyibi a pas temps aller penasima compliqué on a téléphone yo moko bloqué. C'est une erreur ba maman nanga. Bozwa ma yele ba maman tant to sa émission oui. C'est avec douleur au cœur. Tozo ça la émission boy avec rigueur réprimée pour ba miyibi a boy ba tika biloko bazo sala. 500 €, ok, qu'on y a 500 € ya maman. La kangi parenthèse tozonga na sujet. A kangi la maman téléphone, en fait, maman a bloqué, baso la ressuscité. Subitement, maman quand total la ba émission na ba réseaux sociaux, ayo ka bo na émission moko bazo témoigner contre passe-temps oyo. Ba maman ba opé sa témoignage ya mabe asala bango. Maman eko se rendre compte, oh, mais muto bazo loba, ngape na kendaka pa na ye. Mais muto bazoloba oh mais yete maman a dit fait que kotala mutu bwendenge avandi azoloba par rapport à son âge soka avandi boazo koloba okondimate que c'est un escroc bango bate ya biloko mikete bate ya kabiloko mikete ils sont là avec des versets bibliques très forts des versets pièges. Baso piéger binuka na bamaloba mo makasi soko yoki bobi oui oyo pendande yeyo nazoluka nzoke escroc yaya nzoke escroc ils sont forts en parole baza makasi na maloba bana ba vexé biblique moko soka pesio au résister te. Or ce sont des paroles pièges. Ce sont des pièges des paroles au babimisaka ndengwana maman soka yoki direct à côté. Maman lo bien vanda boya moni yeyo bato azo témoigner pour na ye asala oyo boye asala oboye maman leka maman pa pesa témoignage na ye nzoka passe temps oya landela ka ba émission nyonso ya YouTube ba émission ba congolais en fait atala ba émission ba to nyonso ba sala ba émission de vérité alandaka aye ko yoka ndenge maman oya ko témoigner pour na ye wa pasteur lamuka abimela maman na réseaux sociaux asambwisa maman ya ko sambwisa. Pasteur bandi ko étaler vie à maman libanda et chose grave il faut parce que ba moni ni pasteur bimisi na émission parce que yé pas na chaîne na YouTube. Il faut voir ba moni ni pasteur bimisi na kati ya émission au pasteur c'est asali maman émission spéciale ya yé moko azo sasa maman ya ko sasa asasi maman na nini ya on a ebisa ki que tant bokenda pas ba pasteur évitez de donner vos historiques familiales. Maman pesaka histoire à vie na ye pas passe-temps. Kaka histoire o ya pesaka passe-temps yango passe-temps zongeli nango ye. Abandi ko sasa maman. Alobi mwana mwasi oyo na yoki azo témoigner nga quelque part. Par contre, tango ya ki pa nanga na santé kaka mwana mwasi oyo azana milimo mabe. Bon yo kai yo santé ka na milimo mabe obikisa ki était ponani. Aya ki pa na yo bikisa ki était ponani. Olongola ki milimo mabe te ponani yoka. Na fungoli parenthèse mususu rapide pour comprendre. Et bien, passe-temps oyo, ils ne sont pas des serviteurs, ce sont des bandits de l'évangile, des voleurs derrière la Bible. Bato ba eko kosa peuple de Dieu sima ya liloba. Yo lobi ke mama ya kipa na yo. Omona yi kaza mutamili mo mabe, omona ke mama aza ndoki. Mais tant ndoki aye pa na yo. Tant qu'un passe-temps singela que ça ni. O ça le logo te parce que yo za passe-temps. Tu n'es pas un serviteur. Voilà aussi la question. Parce que si tu étais un vrai serviteur, un vrai pasteur, tu allais délivrer la maman. Mais au moins, au sali amote parce qu'en soi, na kati na yo, oyebi ke oza passe-temps. Tu es un bandit de l'évangile, un voleur derrière la Bible. Clair et net. Il y a des choses de TV. Rien que la vérité. Ni pour, ni contre. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV. Des shows d'Enar TV au centre. Rien que la vérité. Nakangi parenthèse. Pasteur alobi boye. Maman denga zawana maman za mutamisala mabe. Pasteur abandisko ko finga maman na réseaux sociaux na YouTube. Alobi boye. Maman otango yaka pa nanga na monaka ya za mutamisala mabe. Par contre, maman osoko tali voiture azotambola nango. Voiture wana boyebi ndenga zwelango alia cousin na ye na nani na Angola. Tu vois? Pourquoi yemoko maman yebisaki passe tant que non nazalaki na cousin nanga zali na Kinshasa
na tinda ke na Angola pour na sala manœuvre na benge na poto. Maintenant passe-temps azongiseli mama réplique ya koloba ke non cousin na wana kuta kufa na Angola. Mama nde alia kaye aza muta misala mabe alia cousin na ye pour na sima ya ba business na ye. Tu vois? Pour na nini yo moko kende ko pesa vie na yo pa passe-temps. Soki mama yebisaka ye vie na ye talinga loba biloko ndengeni. Ah kokolo bango te. Et puis pasteur azo pesa avec précision na ba kombo ya famille. Kombo ya cousin o ya kufaki na Angola pasteur atangi. Kombo ya mama ya famille pasteur atangi. Kombo ya famille ya mama pasteur atangi. Et comme le quoi ba preuve vrai. Pourquoi mama ye moko akende ko pesa histoire ya vie na ye pa ya passe-temps. Au moni côté to komi. Yango na yebisa ki on a début ya émission. Boti kaka ko pesa ba vie na bino na ba passe-temps. Si réellement za ya nzambe, nzamba la kisa ye nani yo zali. Nzamba yebisa ye nini eza derrière ta vie. Nzamba monisa ye libota na yo eza ndenge nini. Olie yo moko ye o étaler vie na yo pa passe-temps. Ba passe-temps ba lokwa banganga. En fait, baza peka banganga po ba musu ba osaela kisi. Nganga po akosa yo autuno ka tata nonani, mama nonani, banani banoko no banani. Est-ce que na pas na bino boza na problème betan yo zondima. Oye bate. Kasi na simona nganga déjà zozo histoire nino ya ko beta yo lokuta. Et de même des nganga sont des aventuriers, banganga mususu ba escroc. Bazoko soka na sima maloba oh yo moko yaki koloba na ndako nganga. Yango nganga pe atourner kaka na bimisi bandoki na famino. Or que na ndoki na famino ndoki azate. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Des choses d'Enar TV, rien que la vérité. Mama bosani ka pesaka biographie na ye. Mama bosani ki apesaka historique ya famille na ye. Mama bosani ka pesaka histoire na ye pa pasteur. Tant maman qui ko témoigner pasteur quelque part, pasteur alanda ki émission wana, pasteur abimi, asasa mama ya ko sasa. Ndoki, alia ndekone ya mobali, alia cousin na ye na Angola, ye mutali akaye. Tu sais, tant azolo babilo kabo, ebi quel genre ya confusion ake kotsa na famille ya mama wana. Mais tant famille ya mama pe ba oyo kabongo. C'est vraiment une grande confusion. C'est une confusion totale. Nanya kotsi confusion passe-temps. Tout ça ba émission avec rigueur réprimée pour ba maman bo comprendre. Avec une force réprimée ba maman bo comprendre. Passe-temps lobini passe-temps lobini maman kutu ndenge azana na poto awa asala keloko moko te. Buzoba na buzoba maman asala ko ebi alobini. Abi maman mbongo azana ngo des shows webi ke ana ebite na oyebisa bino ndeye nini. Somo gros mot. Zena lukandeli na okangango. Bien. Alobi mbongo mama azana ngo akenda ako non tala ba pasta bo ma baby na oyebate na ko expliquer ko to. Bon, toke na kaka. Bo excuser soko ke mabe, bo limbisa mena on ke na ba gros mot pour éviter na bana na bandako. Passe-temps lobi boye. Mama bambongo azana ngo awa na poto eza bambongo akenda akolia bangibi ya mindelo ya bakoko. Je crois c'est clair. Ça dit maman Moussa na eko kendolia ka ngibi ya bakoko na poto. Webi kolia ngibi. Voilà. Na ebite koto na olobandeni mais oyoki na sauté. Pasteur abandi ko sambwisa maman na réseaux sociaux. Que non moi si odenga za wana ndoki aboma famille na ye aboma cousin na ye na Angola ye mtalia kaye jeep kuta ya nango jeep wana na mona ngo na kamwa passe-temps kamwe jeep o mama yaki nango komona ka jeep a mama kasa ye bagi déjà o pena ifona lia mbongo mwende ba osaka na bino ezalaki na ba sœur mususu na ba mama mususu ba yepe ko dénoncer passe-temps na même chose o mama lobi asala pe bato mususu ça veut dire asali yango ba mama ebele asali yango ba sœur ebele. Voilà pourquoi maman kende ko dénoncer. Tant maman e ko loba baninga basi mususu ba e ko mona ke mais mutuka ko bozolo ba asala ngape o pa ya lobi muto o pa batu ba ye ba bimi ebele passe-temps e ko zo rage contre maman. Voilà pourquoi ya ki ko répliquer pour na maman na biso oyo aya sambwisi maman ya ko sambwa asambwisi ya ko sambwa abikutu ndenge za wana mbongo azana ngo ya kisi. Maman ndenga zana tango yaka pa na nga yango na mona kai na chaka imba moko imposition de main. Bino imposition de main yango bomona aka bandoki me bolongola akindoki te. C'est ça le mal. Ba passe-temps na biso ya RDC ba mona ka bandoki me balongola akindoki te. Ba passe-temps ndenge nino. Boza ya wat bomona na bino ka mabe me bosisa ka mabe te. Bomona ka mvutuma me bolongola ka mvutuma te.
Bomona rabandoki mais bolongo la rabandoki te. C'est ça aussi le mal. Or, un vrai amona kamvutima alongola kamvutima, amona randoki alongola rakindoki. Mais les passe-temps, bamona rana bango mais balongola rate ko kamwa. Bref, pasteur a répliqué à l'obi maman nde bomoni ona ndoki a famille na bango, asi sa famille na mbana kolia. Par contre, alian de konaye oya kendaka na Angola po ya na poto nde kwa mama kombone Jacques. Abi maman ndenga azawa ye mutalia Jacques na Angola. Ye batanga olo babiloka bwe. Tant famille à maman bazo kabiloka bwe. C'est une confusion totale. Mais on qui ko influencer leur monde na famille à batu. Mais muto sa biloka bwe nani pasteur. Obino bobenga ba pasteur. Tala ba gros moya bimisi ke maman nde alia Jacques. Jacques ça veut dire cousin ya maman. Oya kenda ina Angola po mama bengisa ya na poto nde kwa kenda ko kufa na Angola. Pasteur zolo ba biloko wana pourquoi biloko yo yebisa ki pasteur tant beaucoup tenara mko aliboso. Tellement zara na cahier. Tant zolo ba sa ko enregistrer biloko no nyos. Et puis ya yebisa ba onde na enregistrer bino benga soko meki nanga na ko étaler yo. Mais oyebi biloko msunga na comprendre te. Maman yo zo kende pa muto azo yebiso format bo na matoi. Pe ozo continuer ko loba. Ozo continuer ko kende. Des choses. Mais biloko otokolo bango ti wapi. A étaler maman par rapport ya biloko maman yebisaka ye po na vie na ye. Abengi maman ndoki. Alobi maman ne bomona na par contre ayiba mobali na ye 300 000 euros. Ba pasteur oyo. Du fait que maman bala mundele et que maman za mwasi ya directeur général. Bon mobali na zaki directeur général actuellement za na retraite. Pasteur alobi ayiba mbongo ya mobile na ye ya mundele 300 000 euros yango bambongo azo vivre nango. Est-ce que na yoka na fungoli parenthèse msusu rapidement pour comprendre to chité. Au moni ke ba mama bosala ba erreur parce que biloko bandimi ba yo yebisa yo ke lo bango libanda ndenge nini. Tu vois, ba erreur eza PR mo pa ba mama bozwa mai le temps non sa ba émission boye. Eloko boye ko koma soupa na yo te. Tika ko kende ko yebisa ka ba vie na yo pa ba passe-temps. Yaya so ke sambela tika nzamba la kisaye oyo zali ko luyebisa ye lo côté ko pesa ye indice mon côté ya famille na yo ni ya bana no na ndako yango babenga bana bino bandoki po yo moko mutu yaki ko loba ba n'importe quoi ale par rapport à biloko yo loba ki ya boule abeti nzondo mwana akomi ndoki yo bi bato bakaboli ba mama combien na bana bango ka po biloko boye kaka na biloko aboye. Na kangi parenthèse n'engana epsondengo pour comprendre ndeni pasteur a salir maman a fingi maman ndumba maman ndoki alobi voir même bambongo azana ngo na France a kenda ko comment dirais-je bimsi gomo des shows na ko ebiso ndenge nini pasteur lobi na maman boye maman okutunde bomoni bambongo azana nango akenda akolia bangibi ya bakoko ya mikolo wana o comprendre lo na lobi akenda akolia porokondo azo kende kolia ka ba porokondo c'est-à-dire azo fiba ba porokondo ya ba koko po ba pesa ka ba 100 euros na ba 200 euros nde ba mbongo ya za kanango wana passe-temps azo sasa mama azo sasa mama na YouTube passe-temps et puis au moins mutaboy ba mama boza toujours derrière lui mutaboy boza kaka sima na etale bele ata to ekoloba lelo ba mama msu na minito ba kotia petembe na maram na oloba ata na ekoloba ba msu ba ko ya pe kaka mais biso tokolingaka tout ça l'éveil patriotique tokolingaka ba mama ba tombola mayele oya zana mato ya koyoka sa nini oyoki ba vérité yango wana bo keba na tata oyo na lobby eza pona ye na lobby eza oyo azo sala ba mama bo fungola miso so zana mbongo ezo sala mukusa tia na enveloppe tinda na Kinshasa tinda famille no bakendo ko bimisa bana na mama yemo oyo bakangama bakendo sombela bato ba osouffrir na mama yemo ba sombela ba bakisi bakendo aider ba bébé ba somba ata ba musu ba tia na mama yemo nzamba ko pambola yo au lieu d'aller perdre tous vos moyens na ba passe-temps au lieu d'aller s'aimer sur les épines ozolona na banzubo kozwa kelo côté na bataboyi libonza kaina tant ozo pesa bataboyi mbongo tu fais rien devant Dieu wana les offrandes de Caïn tu vas récolter rien après parce qu'au pesi na passe-temps au pesi na nzambe te yaya to keba na bataboyi sali mawa pasi na soni tala dignité ya maman ndeke ko bima na réseaux sociaux wana passe-temps nde atandi mama libanda passe-temps atandi pour na nini histoire ye moko ayebisa yi pasteur omoni côté suki est-ce que passe-temps ki ko sala biloko boye omoni côté suki
Ça dit maman, papa, ke baton tozo ke na binzambi. Ko pesa fuite ta vie na yo ata mukete. Ko lobata eloko te. Soka za ya nzambe monisa ye oyo zali. To comprendre bango. Mais le quoi biso monto ya kaminoko polo obimisi vérité libota na yo, obimisi vérité mobile, obimisi vérité bana na yo, lobi ba étalé yo. Lobi ba komi ko peso ba prophétie lokuta, o ezo uta na ba pensée ya makambu oyo lobaki. C'est ça, rien que la vérité. Des shows d'Enar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV, des shows d'Enar TV au centre. Jamais je me mettrai ici parler contre quelqu'un, non, rien que la vérité. Donc voilà, oh, tu as le tata oyo, on a bande ko nyonso boebi tata oyo, boke banaye, ba o nyonso bazana nkuna na kati ya mabunga, bolongwa na mabunga. Soki ozaki na idea ko kende, vérité yango to yeko ebisa yo ko kende te. Oyo azana mato ya ko yoka sai nini? Oyoki. Soko talinga mbaliboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV ta la réalité to lekina annonce. Tozana annonce des shows d'Enar TV, annonce moko ya kafu ezali. Tozana maman na biso 27 ans d'âge, azana Kinshasa, azoluka mobali ya bien responsable. Maman azana 27 ans, abotate, abalate. Voilà. Tozana maman na biso mususu ya mibale, maman ya mwana moko, azana 40 ans, maman azana Paris, ye pas azoluka mobali ya bien. Mobali amela masanga te, amela cigarette te. Tozana maman na biso mususu 35 ans d'âge. Maman azana 35 ans d'âge, azana besoin ya mobali bakumbela na ye. Maman azana bana misatu, azana besoin mobali bakumbela na ye. E yasuka tozana maman na biso mususu azana 60 ans d'âge, azoluka mobali ya bien bakumbela na ye, irresponsable basala na ye victime kolonzambe akolinga pona bango. Et pona kosukisa tozana papa na biso moko 31 ans d'âge, azana besoin moi si 25 ans, 35 ans d'âge bakumbela na ye. Voilà autre ngeto lo bapona annonce na biso ngo. Soko talinga mbaliboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV ota la réalité. Benga biso na ba sujet réel. Dénoncer onyo seza ya mabe. So ozana mambe komela yo benganga na WhatsApp. So ozana ba histoire vraie benganga na WhatsApp. Pesa sujet to lobelango to telemisa batu mayele et kosala bien. Aimez, commentez, partagez massivement votre émission pour to alerter ba maman mususu pe ba mambo salama. Donc pesa ba maman mususu pesa na Messenger, WhatsApp, Facebook, partagez contenu sur yo ko partager et kosala bien. Et zala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Ciao.